bosengo toninga o motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balanda émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe tika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino mbutu na Union Sale mbutu la République démocratique du Congo mbwa aswimbwa denge tolobaki penza ezali bongo malamu atako mokete bande ko balandi République démocratique du Congo ezana posa ya paix tango biso toko kota la kati ba distraction il y a de mort bande ko biso ba kokufa yangwana bande ko langa esengeli to bunde tumba oyo penza na bokebi pe la bosolo pambate bakongomani bali bobele na posa la biso bande ko langa lelo toko mokundola le 17 mai jour pour jour bakokisi peut-être ba 20 quelques likolo kuna ya ba mvula la bango o bakotaki pour la Dieu à libérer toko analyser a toyeba ce qui mosala basala ki penza ezali malamo toko lobela bongo matali ba passage ya ba président de la République naninde a kosala malamu to nani pasala ki malamu to pe likambo yango ezali ka kokoba toko lobela lelo penza makambo matali misolo o ezobima na République démocratique du Congo pe toko lobela bongo maye inso oyo ezali kosala penza bakongomani bazala pe malamu te bande ko balandi yako pela na libota langa na banze boyebi ete to ko bungisa papa la boko mona Océan du Congo ya libongo ya DF photo ya liko lekala wale za libongo ya papa langai bomoni motuka o ba utai ko tchala be mission pe ba ko tchala ngone mission ya lelo wale za motuka oyo e bomi papa langa na nzela accident kasi to ko lobaka ka nzambe amona kabisika oyo moto akoyi ko mona te ndeko tango yo salami kaka pola ko sala balinga mabe ko luka ete bato bakenda kapo yo tikalaka oyo bakayete quand Dieu permet na sima pe azali ne loko oyo azali ko bombela yo pambate soki akosepela ete ba Christ bakufaka bongo pona bakansonda la bino ngala za ko yebisa bino ete Dieu a ko venger papa Jean-Paul Kalenda. Merci na bino nyonso ba oyo bozo benga biso ko souhaiter biso ba condoléances ba ope bozo tindela biso mo eloko bobo mesano nzambe azanga te ko pambola bino pambate tozalaka la posa ya soutien la bilo po tango matange yaka esengaka moto azala mwaka tukubiansa kasi to obligera te ya lila bato balingaka biso ba baliaka la biso nde basokaka biso. Merci encore une fois na MJN wana ya Océan de la presse congolaise likunya la motote moté mabela motote. Merci la autorité morale ya Océan de la presse la South Africa wana moni bongo Tabu Pembele Pascal. Merci encore une fois la Gilompinga père double na Cape Town bobé na South Africa na nana ya Lompinga ya Gi maman mapasa pe merveille kitoko. Merci l'apôtre Doudou wana toutes les générations première deuxième troisième quatrième Nzambe alola azana bilopenza toko senga bobongisa pambate bisika papa Jean-Paul atolela la mosana asala ki bande kolangai. Nous voulons pas les polémiques pambate ce qui bosali en tout cas Océan akopanza poke pambate ezali moko ya misala malamunde ekolobisanga boyebi de quoi je suis capable. Bande ko balandi to kota la mama ya likambo la biso 20 morts na est ya République démocratique du Congo 20 morts na état de siège et lokoneni ezali koleka bande ko langai mutuna nanga ezali boye bande ko langa to analyser ensemble parce que ande biskato analyser ensemble awo ezali esika oyo to sala ka éveil patriotique ezali esika to sensibiliser ka to conscientiser ka ezali esika o mobe ko likonzi et pesa biso nzela ya ko sala makambo oyo banani bazali ba vrai assassin Topé banani bazali ko boma pato na République démocratique du Congo. Est-ce que zaba congolais bango moko nde bazako mi boma na bazoko sela bato? Est-ce qu'il y a des étrangers au bazo boma ba congolais? Si ezab étranger, pourquoi tozala ko sala appel na ba armée étrangère ou ba troupes étrangères ba soutenir beso? S'il y a des congolais, qu'est-ce qu'il faut faire pour être ba congolais bango na bango asila ko boma? Qui est le vrai assassin de la République démocratique du Congo? Ou qui nous tue du jour au jour na Est ya mboka la biso? Est-ce que c'est Kagame? C'est Kagame. Pourquoi Kabila? Plutôt pourquoi Félix a sali partenaire privé? Si c'est les Français qui complotent contre nous, pourquoi Félix a zokende kokoma photocopie yaba français topé copie kola la bango? Alors si tu détectais déjà ba adversaire ou ba osala combat na l'est to obazo bomabiso, pourquoi de ne pas dénoncer? Pourquoi kozong c'est la bangote morceau ya pièce la bango oba osala? Moi m'étonné Océan yangwana yamboto ko tala mama el kamola biso
bobeka penza to analyser to pusa makanisi pamba te etumba ya est sengeli esila losilo ya bato ezali bongo malamu te bande ko balandi 20 morts bakufi na est la biso bato babumi bango ADF c'est les rebelles rwandais RCD Goma ezali bongo ya Ruberwa qui est rwandais nini esengeli to sala si vraiment les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens sont derrière combat où ils allaient aussi sabattre la biso. Piste ya solution za moko ko rendre bango monnaie ya pièce na bango. Ko sana bango guerre bande ko langai. Celui qui veut la paix prépare la guerre. To bunda et tumba to zong la bango monnaie ya pièce na bango. Tuons les gens qui nous tuent. Bible le bien celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Bande ko langa. Ce qui te sonde te na koyeba nini ezoleka la est la biso na ye lisuko beta mbela malgré santé za malamu te koloba la bino ete to kabola biso la est ata ko bande ko misuba koloba ke ekosala matende kunanga ekosalama parce que mutu boka ndima ka pasi ya boite mutu boka ko ndima kufaka bongo te likambo yango esilaka te liboko la ezoka kezoka tie ko zo ba infection moni bakati liboko likolo wana ezokaka zo soigner ngo malamu to zo landela ngo te banti tetani ko zo chate soki ebiki lelo lobe zoki ti un jour pota moko ko ya e ko tambola tetelo se koti makase bomio c'est comme est la biso eza parti moko ya nzoto mais tozo ko kate ko sala ce examen poto eba nini ndezo causer maladie oyo bakization ezo bima de part et d'autre mais ni to sala to ebité aujourd'hui kaka po ba diviser Congo. Guerre ekobima les policiers contre les soldats. Guerre ekobima na ebsaki bino. Félix prépare par tous les moyens pour ba pesa maboko. Alors projet à Kabila yango eko sala mepa ya mona mboka. Balinga ki la nzela ya mona mboka oaza incompétent. Po ba yebala konzima. Ene bité cordo soka moni vidéo na nga wana na kolinga batela nga yango. Ya ndeko Eliezer mutabane ko tuna mituna et pas ndeko oyo a telemaki azalaki catégoriquement pour ne répondre Félix Chilombo total abongo toketa yo okomi kosala la réforme to le baboye Eliezer yo siko zotangati ozana na IPEN ozana université mbuto muto Etienne Tshisekedi aza docteur en droit mwana na ye azana diplôme d'état te et moto oyo ye basali na ye réforme wana azana certificat ya mécanique Moïse Katumbi Chapwe. Est-ce que bangomi bale wana baliki muto mutu Etienne Tshisekedi na mayele? Est-ce que eloko ezozanga na Congo eza ba diplôme to ezandeni parce que na ndenge wana ozokende to koya commenter pe to tuna ba titre ya mutu na mutu ozomona te ke ozokende na voix moko ya bien. Tunanga titre. Tunanga oyanga. Bon, tozana pour ça débat wana te. Est-ce que ce qui manque à la République c'est les diplômes ou bien c'est la volonté politique? Eloko ezozanga eza diplôme to volonté. Est-ce que volonté politique ango to kotiango na bato basala certificat de mécanique. La politique est une science. Oyo moto akoti na kelasi, yo zo sala ni science politique. Moto akoti na kelasi asali mbula mitano. Pour koyeba politique. La politique devient un art. Lorsque vous avez appris sur l'état, et l'ingolo bake au vandi na ba politicien, au sali mbula ta zomi nde ou apprendre politique. Mais Félix Kaka en 2011 a comme politicien de l'année. Donc continuer peut-être dans une émission élaborée. Bande kolanga tozongisaka makambo ezali pona kotalisa bino ete na moto ya mboka toali na illettré. Na moto ya mboka toali na moto atanga te. Na moto ya mboka toali na moto ali bololé appeler le chat par son nom. Tina Jean-Baptiste. Moi je fais mon salaire à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Azali, la voix qui criait dans le désert. Tina na yeko bota mezaki ni po moto longba ko kosaka likambo. Paul Esengeleya. Benga nyamanyama na kombola ye. Yango komona tina ya Jean-Baptiste yaki ko mettre les points sur les i. Motono ezanga ki po iezwa valeur. Jean-Baptiste. Naissance na ye eza différent na naissance à batutu. Parce que ye sengela ki azala petwa po alobaka bosolo. Jean-Baptiste abosanaki Yesu oyo alobaki la tina na ye ezali parce que akotaki la kati ya makambo ya batu. Yango moninga oseana lobaka na kokota la kati ya makambo ya batu te. Soko koti kati la batu biloko pe makambo kilo eye ekobebisanga koloba bosolo
on a lobina passe na ngana nzala ngana kufa mais mokeli nanga asepela parce que Jean-Baptiste akokai kobosa la Jésus. Balobi bokele kotula soki Messi akoya ndelelo likamba ba congolais bokomi ko bunge tumbala biso ezalaki ete système kabile kende système des rwandais ekende biso moko ba congolais to tikala po ete to bundele tumbala biso lelo tala yo congolais ozo sala guerre na yo na bandeko na yo parce que yo ozo liaka to bianza tango to ko kita la terrain yo oza la bateau bazo soutenir yo oyete parce que oza patriote mokei parce que bateau la ba pesa mbongo quel genre de combat ce qui bongo biso peto wando kita combat po bateau ba pesa biso ba mbongo ndeko nanga musalo to sala kango bénévolat tozo bénéficier et l'autre côté to bafouer éducation ba na biso ba otangate to bomi banzoto la biso pour lobby et c'est quoi milimo pour lobby Congo et la telambalango ya ba valeur mais yo kitaka la terrain parce que batindelo mbongo o gangaka hein o gangaka ndeko nanga kombeza bongote kombeza bongote kombeza leto za la ba vrai patriote to bundela combattre pour zo ki le ba opeso jeep o gangi makasi po bato ba mona ke yo zalaki po justifier mbongo yo zwaki biso to za bongo biso e moto zana meto batami po to ebike soko kei lobi muta ko remplacer azate mais biloko sala ka face wana po ebike ba muto apesa nga mbongo nanga amona ki la zaki wana to boyi bongo to lingi to simba la liboko liton pour mboke ezokende Félix c'était l'assassin le vrai assassin on a la sali examen de conscience na bundi na yeko mona ki assassin la République démocratique du Congo c'est Félix parce que c'est grâce à lui aujourd'hui Congo ezoteka na nzela Félix lelo ba tuerie ezo salama ya grave makambo papa na ya boya ki lobi yango Félix osalelo makambo parti à deux pèses bandai ko boye pas Mobutu mais basali yango plus que Mobutu mais na 2 ans Mobutu a fait pendant 38 ans Kabila fait 21 ans 18 ans ya Kabila auto sangisela kai po ba yakila papa mais a doublé bango na mabe o sala pourquoi il n'a pas été préparé Félix ayoka kamotote yangola to doutaka plus fort que l'obéité est-ce qu'il est l'enfant biologique de papa Tshisekedi parce que moi na mwana bimaka na ba trace ya papa na eto mama na mais bande ko langa problème eza makasi na Congo makamba ko yiba bibembe bana eko makasi insécurité na République démocratique du Congo mama yemu ezongi sous na phase nango ya koteka kabana ya bato donc nous avons des dossiers amike mike na Congo so to bitolo bango ah tokolala et puis to bando ko ya ka maladie parents na lelo azo réclamer moi ne ba opc ebembe o ya yete mais place moi na ya ke na ka hôpital azo ebalate tout ça c'est pourquoi parce que la mutu ya mboka tozala mutu oyo ayebe loko te. Parce que ce qui Félix Ayebaki loko, il pouvait faire quand même quelque chose. Peu importe Aïba et Mapona. Et puis Bandeko Dango se manque pas de dire ce qu'on aura semé les moissonneurs. Vous voyez aujourd'hui Félix, quand j'avais dit, Bobenga Ebiso Baene, Dege Bazo traité de Kodanga Bolodjoa. Na basi wana oyo ozo yokumisaka Félix matama parce que oza nièce na ye ozo liambongo parce que oza cousine na ye est-ce que tout congolais ozo sepela ndenge ozo sepela congolais ozo koka komela miliki telo tela miliki bunga na congolais liki komi eloko alix et pas ya congolais so te ba soso la biso ko bota Denise ba commander la rivalité la maman Olive lokwa balala ka bango na mobali moko Félix nani Kabila soko Olive asaki bopito e pa ke ko semba mabele pa tongela biso bopito la bani. Mais ça, la tête ne fonctionne même pas. Est-ce que Congolais on a besoin de biloko là pour le moment? Congolais a besoin de biloko na tête. Notre première dame, elle est rwandaise. Bango batu ba boma biso. Allez-y comprendre. Bandeko na ye bazo boma biso. Ako soutenir nani? Biso to bandeko na ye. Tu vois les Congolais, ils sont bénéfiques pour la Denise.
boma bango osalela bango buzoba tambola na olobo kosisa na makambo na bapo babata ba moshoro. Mais sikoyo ndeko nanga si tolobaka makambo opo tozolinga totombola o congolais oyeba place ni mboka na weke ndeko na ngai alobi bien asali examen à Congo amoni ke ezali ba Rwandais nde baboma ba Congolais qui sont protégés par les Américains par les Français au bilo so bomoni sikoyo nini esengeli tosala po tozwa piste solution esengeli totia ba mécanisme nyonso ma première nécessité pour la kobunde tumba. Ça nous demande de l'argent, ça demande la tête, ils ont courage, ils ont force. 4 biloko les photos reniriam. Ba obaza fort, oba okende ba ozonga simate. Ba obaza la courage ya konganga lokwa biso boy. Ba obaza la misolo pe ba obaza mayele. Totala nzela bato mayele ba olakse fo bokota ba planifier ba sale ba biloko la nyonso. Biso ba oto za la courage to bandi ko animer pour la ko poussa bato la biso ba oba na makasi ba ko koto. Ba oba na misolo ba ngaje misolo na biso kombesi. Problème na biso zo le kamakasi ezani. To na bato misolo ba mitema mabe. Problème na biso ya makamaka c'est pour ba courage ba komo liambongo. Basali combat ya liambo. Ba guerrier sko balali. Balali pour bato ba soutenir ba bazate. Ya nanga. Toko kota est na butu so sangise kambo. Ah Valère Zamba pambola peso misolo. So to sangisi mbongo. Bando nanga to kota est la butu po ya mboka la biso. To ça la guerre contre inconnu. To ça la système ka ko signaler bande ko parce que on est déjà là. Système on a ko ba on a TVT parce que to so na yebsabi. Boye ba lititi mboka. Ba yala biso ba bunda lititi mboka. Dans le Lubumbashi. Na oyamba bateka buya swa. Otika na sema parce que ba pela na so ba ndo ko tsabelo to lo bebele ba tu ba comprendre l'autre. OK toi na ta ya combat. Il faut tous la prête pour la révolution bande ko langa. Tout peut basculer là vous ko yebsabelo ke na lobi ba kotisa ba rebelle ba kotisa ba tu Kabila 15 000 mercenaires. Ba vanda baza prêt pour la révolution au lelo Félix a kobanga bango ceux qui a meki a mona ba obomé Félix a peur de la mort aujourd'hui bande ko langa ba bengali ba policier na kankoko pour Félix a commis son légion militaire au latin de la est et atinda la kankoko est de yangwani aujourd'hui papa dani cordobo benga bango aujourd'hui na koyamba na hotel au salé miso bande ko langa bolimbi sipa mukela salé miso santé ya malamu te na kokoka jamais ko combiner na benga bino bokota tout ça et ozonga ta ebele parce que dans le baka muke po ezali ka éveil à conscience éveil patriotique to analyser mo muke pour le makama est la biso po ba tuerie o ezo sala meza mabe vraiment je vous présente mes excuses aujourd'hui je ne reçois pas na nenebo bande ko langa aujourd'hui les policiers ba déguerpir bango ba policiers ba libanda. C'est que tant que les policiers là bas libanda ba moni ke ba soldats ba bengani biso guerre bandi de Félix Pek alingi a créé bisika nyoso na mboka tension za mabe ba policiers ba ola la libanda policiers za sansa ko batela biso la biloko la biso c'est que tant que la libanda ba comme ces policiers moyibi kuluna policiers ko luka siko ni aluka ndako na mituna biso tant que peuple ko yoka kanda ba ndo bunda la policier guerre comme na mboka po ezala profitable pa banani et pas yaba bato ba okamba Félix lelo. Yango tozo senga na bilo bande ko ngai. Pas d'élection en 2023. Fuma bala Martin Fayulu m'a dit. Fuma bola muzito. Et loko élection 2023. Eza risque pour na biso. Soki do to bagarre avant risque ezani. Félix azoye beloko osala. Alinga diviser mboka mobimba. Tant to ko na élection, bino bozwa la bino, mais ba opesa bino yango te. Bozanga siko mbanga oloba la peuple parce que ba o déstabiliser peuple déjà belé ya olobake na kana bino boko kosa eloko te bo la course au pouvoir. Or avant to kebe élection esengeli to eba ete mboke comme la possession la biso esengeli to eba ete makamunyo se comme la possession la biso élection kozala crédible mais tangu mboka eza dispersé mutu moko te azokoka kosimba mboka na maboko ndeko langa to beta calcul à 2023 l'élection te to beta calcul ndenge ni tozo ba diplomatie ti avant 2023 to benga na tous les étrangers na mboka la biso na première position faut babima
to clôturer mboka la biso vaste kezali après bakotaka bana ndenge ya bien po tosala mosala mais soki tolobi tokie boye na mboka nde eza la vulu babandeko langa tokei boye bokondimelaka nga ke élection wana lokola Félix atekeli bango mboka vous risquera tout peut basculer batie Vital Kamerhe ou bien Kabila ou bien reconduire Félix pour ateki bitekateka lelo toloba likambo ya AFDEL ekotaki na mboka AFDEL ebomi ba congolais AFDEL mutayaki kosisa ba généraux bit la bango ezaki wana ba exterminer race ya ba soldats la biso hein ya nanga so la tangi kombone soldat ya makasi moi j'ai des soldats na famille nanga hein na yebi bonsange te musala sala nani yebi général laissé te makambo basala mboka belese babimisa Mobutu bakina kotika mais lelo ba généraux na biso wana nyonso baboya kosala ce sont mes frères propres baboya kosala po nani bamonaka makambo bayo kosala bango baboma ba soldat belé biso to ba garde civile bakufa baobwaka teni bao désarmer bango na AFDEL mais jusqu'au preuve du contraire AFDEL ezaka férié mais est-ce que bakanisaka na basoda au AFDEL aboma Félix a ko abolir ba mikolo wana te pourquoi parce que Félix a sous mappé ya batouane batala batu ba diriger Congo parce que ce qui Félix azaki mokonzi solo ndenge ba boma ba le 20 mai il faut ba boma le 17 férié dango ezayani parce que Félix a tangate bomona ki po akele pa betidia 2 jours ya férié bakata matiti babongisa bacha ba couleur parce que yazoya loko atanga te avant ce betidia 2 jours wala ko betidia barataki bako rattraper yango mokoloni donc ça c'est bango 2 jours à férié pour babongisa ici ko ezambindo le Félix il est comme ça akobongisa mboka te bande kolanga bato yi 2 pièces ba olela to benga na ba ona se babi boye bisa président il Martin Fayulu m'a dit a ken élection te to bunda na pour la mboka batal pe ba okotela ba ona tumba mais les politiciens ba na langage ta bango politique pour bango ba bunda pour la pouvoir siko ngai na au peuple auto souffrir est-ce que il faut to bunda pour la pouvoir au lobby to zo yango te to sangisa mayele courage pe misolo na biso ba guerrier ba ali ba bunda ndeko nanga na Congo ba pesa biso tout bangala ce sont des guerriers ba bunda tumba ba kota la champ de bataille tout ce que équatorien to préparer ba to su batabandundu na ba Congo ya Congo central bango mitu evanda to tche bango wana to su ba luba la biso to bimisi bango ba tche misolo ya to bunde to mato gagner donc nzamba pesa biso tous les makambo ba position ko loba to zanga elote to aka mite ya mabe to za mite mande mabe to ana mayele to ana bato ba loba ka to bato ba bunda ka to amitu mais biso ne to aka bon to lingo bunde tumbate to kotela makabuzo ba yango loba oboma biso bande ko langa na yeka ko sensibiliser parce que mayo leki tant on a okilika ba police ça linga passe bobengal ba pourquoi Kabila complote contre la République démocratique du Congo maintenant boyebi assassin pourquoi to batela pourquoi to bomba assassin wana ingetela bande ko biso bo la France bobenga nge belé miso no zo biloté parce que santé ya malamute bande ko langa to bunde tumba ba valeur na ba principe côté kamboka l'hôtel ko ba pesi au jeep côté kamboka l'hôtel ko lozolia kwanga plutôt ebisa mutambongo ayaka ko soutenir yo moko na individualité lo bana ebitumba Congo eza ebiso nyonso tinda misona bande ko loso bazana to planifier nzela poto buna leo nanga so na Kinshasa to che fait ba okima fait on esenga mbongo guerre moko ya pambeza te boto la ba français ba bunda etumba ba boya tala mabele na ba bakabate ba chaka mbongo te ba miza ba moyen biso to telema to risque vie na biso leo na obela ko balala nanga mais na misali ba mon poulo na meli ba kise belebele na sali boye malgré douleur na bina leka na bele la ke Félix azako teka mboka azako bomisa mboka nyoso les années pour Congo ezo sikalanga na yeba ke lelo so la za bien na ke l'hôpital ba soigner nga kitoko mais to ko ba ke hôpital pour keka ba sala yo aza coronavirus ba bete ka tonga mabela dai bande ko ngai
Attention la bilo bato teka Congo. Que Dieu vous bénisse. Ingeta bana mvuluzi. Li passe langa ino assez NT live. Ba programme Angola no bondi ya botard de bonne et la émission comme la bilo maman d'Angola na mokite no Florence Matondo Mido. Assalamu alaikum na ba musulman langa. Ba musulman msuba kanga bango procès monsieur pe ba oluka kubunda. Attention à guerre au bo sala bandeko yanga. Boya bino tout ça la face de la République démocratique du Congo pour te libérer. Bolongo la guerre et individualité. Bolongo ba somba bilo ya Félix Okaba mbongo pour na baby sa Congo. Okaba mbongo la police a divisé par deux. Bateau baza pour la peuple de tout le babata Martin Fayulu bateau ya Félix. Ndenge pe Congo za parce que ya Félix ya nya otambala mbongo. Ya Martin Fayulu m'a dit de otambala peuple. Mais là on a beta c'était na bateau boza ko senga président Eli. Bolongo ko za mitema mabe. Talo ba vérité. Botika kotinde karabiso musika. Po biso la bino. To sala musala moko me bato bana place nango. Biso to koma place obilo bokoma ate. Biso faut préparer les bilo chemin po bilo boya bo bimel ko lampunda. Mais makambo bo sala eza mabe. Botika yango. Il faut président Eli atambola la presse na ye. Il faut président Eli azaka la bato yo ba yebi ko loba. Bino musala bo dondo la bilo bo sala yango te. Beaucoup de biso to lobby to pesa ba poa na biso bilo bo yaka la ba tremplin la biso so biso to bendi ba koni na biso to sali kama mupe mabe ko zala botika ko boya ba journaliste basa la pembe la président Eli na dénoncer likambo mon vieux chef betambela ne loko c'est très dangereux bota ba Congo central na bona ko betambela mais bota Congo central pona nini ba otia ba croque à jambe président à la presse na été ça se fait jamais. Combat moko. Il faut place dans sa zabiso to zalawa. So nga na malade tachala mona na kinga mona joela mona. Po ba bele la. To na makambo to salaka. To sensibiliser mboka. Mais bo me ma président qui le quoi pamba pamba. Bino batu bona entourage à président bo fin sa président bo déstabiliser combat na. Président Eli. Papa Mwalim. Photo sola na bino. Photo saba réunion na bino bo ma combat président Eli. 2023 ya course à makambo so bolinga bo kena élection. Alors il faut que ba vrai patriote ba pembe na bino. Bato ba olinga bo déstabiliser wana bo keba soto bendi koni. Ma beko kota na bisa bio vete nga bomba te la gangi yango eloko bo sali wana ya Congo central to lingi lisu bongo te ya kolinga ko bebisa combat bo sel sa biso combat ya boye et ya malamu te bolongo na mte mabela ande la sisi. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois na Kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne à la caméra. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à Papa Dieu directeur de recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi Parabe Misobanga. Merci à mon ami de tout l'état du Nolo, soit et son côté na kankola bomeka yokolo fokuta kwa kwa mbelongo ingete la bilonyo so va promettre Angola on est ensemble mama Jawa prompt rétablissement assalamu tababa ifokuyo moto bino tout partout bozali on est toujours ensemble yanga penza ya motema wana na moni bongo MJN number 1 que Dieu vous bénisse bye.